Tuana ki ko benga baninga mususu ya ye groupe na ye ou benga ba groupe ya bana mura na ba Congo. Abengi bango a pesi faux message ke na zana mutu oyo ba menacer ngai balinga botelanga moto baza mapasa bango ne bayi ba biso moto baza batailler des pes. Formation oyo salinga ipasi bande ko ngai bana matadi. Peut-être bino kuwa mu très bien. Muge panya beno bubu ya mugena kata Kinshasa. Comportement ina beno bika yao. To kabula kana mama ba tribalisme na isala mabe donc ba master na basali et l'autre côté donc ti ba bomi bango même pas temps balai sur terrain wana ba sa bango bongo balai pika ko recruter na ba axe bandeko na biso basali. Bonjour bandeko balandi ba fidèles internautes partout dans le monde. Le 9 août 2020, tu es en terrain politique, na 10e rue précisément, tu es au Koutana, ba combattant solo ya histoire, au Boyebi na Congo, ba combattant UDPS, au Bazali ko déplorer boni ba crime, au Bazali ko salama ba crime tribal, au Bazali ko salema, au Salamaki, au Utaki ko salema na ba Congo, ya ba mapasa mi balé, au ba benga ba Jum Black. Na yango lelo toye toyoka ba opinion na bango ba vie na bango ba souci na bango concernant makambo wana le kanaki bino moko na bandi boko yoka pe ba ko expliquer bino réalité ba ko betela bino lisolo nini le kanaki vraiment pour ba koma tina niveau wana ya kotumba bango ko tia bango ba pine. Bonjour papa na biso. Bonjour ndeko journaliste. Boni ça va. Sango ezali boni pona likambo yokaki ya bande kwa mapaso bakufaki na ba Congo. Sango ezali ya mawa pe ya pasi ya kotala bande kona biso bazoko comment dirige donc c'est-à-dire bazali ko sala ya mabe makasi pour ndeko wana azali d'abord congolais ou azali ndeko na ye. Si aujourd'hui que bakoboya po basa baluba ngana ko ndima yango te parce nga mona na Mukongo na Mukongo kombo na ngai za Landulube la Blaise na botami na Matadi muke mwana Matadi na otala ba comportement bandeko bazali ko sala ezali vraiment intolérable. Mais to ka ike ba bomi bango po baza ba to ya UDPS po baza ba luba bon to ebité est-ce que kuna pe na ba Congo makambo na tribalisme ezalaka. Mais tant bazolo ba ke ba bomi bango po baza ba luba to baza ba to ya UDPS c'est archi faux parce que ngamona nous avant na Kinshasa na sala bo muta UDPS papa na ngai muta UDPS to koli na parti oyo et aujourd'hui na eko se retrouver na Kinshasa d'ailleurs information o esalinga ipasi bande ko na ngai bana matadi peut-être bino kuwa mu très bien muge panya beno bubu ya mugena kata Kinshasa comportement ina beno bika yao ba politiciens ba instrumentalité beno ve parce que ba wana sa politique ya bao bana so ba via bao ba bonga ba kuma na bambongo mingi batunga ba injo mwere via beno population. Président de la République son excellence monsieur Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo a sengi biso na unité tozala bomoko ozala moluba ozala mongala ozala moswahili. Mais pourquoi comportement oyo? Pourquoi ba politicien bazali ko kosa bino ke yina moluba to boya IDPS bango pe baleka na ba politique baleka pe basala rendement na bango e pa na bino ezala nini? Il faut réfléchir très bien pour le problème. Merci beaucoup. Tolani ndeko bien que naza Mukongo te mais to mekampe ko kabalang nyonso ndeko adresser message à lobi que bandeko nanga ba Congo ba politiciens ba instrumentaliser binute parce que bango temps bazo instrumentaliser bino bango bazo tonga bandaku bazo sala ba vina bango bazo s'enrichir mais bino bozo mona bino ya bino biso nyonso tozali ba Congo. Na yango tozali pe na moko o ayaki azali camarade na bango o atambulaka na bango o aliaka na bango o bandaki kosala ni makambo ya musique azali pe desi aza vraiment inconsolable mais ameki quand même koya avec courage ya kimobali pour ameka mpe kopesa témoignage sur bango pe expliquer réalité wana ezalaki nini po azalaki toujours en contact na bango bien que ba voyageur ki bakende ba Congo. Ndeko bonjour. Ouais bonjour. Boni. Ouais malamu. Ngai kombo na ngai Lionel mais mingi babinga na kombo ya Stopira Kayama pona za ingénieur de son. Bandeko bakufi baza balo wa esu ba mite me bakoma bandeko na ngai. Mesenga mutema pasi bake makambo ya musique
bazwi pe o balinga bazwa mwa dispute elekaki entre bango na bato wewa wana babenga bango soki bamura groupe bamura bazwi bamaster babeti bango batumbi bango donc raison moko batumbaki bango mpo nini mpo barimer eza ebele ke baza bamusicien bakesa musique mais bamone bona biloko ya UDPS ne batumbi bango barimer mosusu ebimi ke baza miyibi ya bamoto bakende ndoki ya bamoto yango batumbi bango bon yo ozalaki en contact na bango yo okopesa biso raison moko vrai te oyo osali ke basala bango bongo bon tokoloba ezaka bakento tobenga ngo mpe kento bacreye mwa bahaine mpo biso tu toabu moko ezala Congo ezala muluba ezala mukongo ezala muyanzi biso tu toabu moko donc tant tokabolaka na makambo batribalisme wana esalaka mabe donc bamaster na basali eloko te donc ti babomi bango même pas tant balai sur terrain wana baosala bango bongo balai mpe kaka koregrete na baacte ya bandeko na biso basali donc bobaki osola déjà bayesa bino ke bazoregrete baacte tribal eza kuna makasi bon wana na bon babeta de aliso mponga mo mpe nakende na matadi navanda mpe na matadi nalomona kibokabwani mpe ezalaki malgré toi bacongolais bon conseil ni okopesa na bandeko ya matadi mpona makambo wana et surtout ke batouche vraiment baoyo ya yo baoyo ozalaki na bango conseil ni okopesa bango conseil kaka na opesa bon de un d'abord na regrete na regrete à makasi kolongola mutu vie warache vie mapasa pe lisusu baparents na bango bazolela ti lelo donc na pasi mais ce babiloko ezo se passer kuna une fois que autant biso be ato mona bongo c'est que ba makambo ngo biso pe to komi ko agir bongo au moins on teza mabe to bomana ka boye pour ne loro mo boye tandis que bato wana bango ba créer bino ba bitumba bango mo tandis que bazo yibaka bino bo sala aveugle to za maele conscience il faut ça là. Merci beaucoup Ndeko. Bango ba komona ba ko benga ba banani surtout na ba click na bino. Ba lo benga bango komba click na bango za June Black. Mais balo benga bango ba Peace Square parce que bakokana makasi. Ah OK, merci beaucoup. Papa Lubezali beaucoup ya lobali susu pona bandeko wana toujours concernant ya regret pona makamwana ma politique ba ta politique boye ba lubobe ba Congo bon Lubezali. Bon moi Lubeza boye biso to landara maloba au président Fachi alobaki. Président Fachi abiki to za bomoko. Ozaloza wapi mais biso soara ba Congolais. Bukabwani ezalati nina pesa mwa conseil mukie na bana mura bana ba moto ba komisa bino lokwa ba brouette te makambo pe ya politiki etali bisote bato bazwa ta mbongo moko boye po ba pesa bino po na koleka ko bebisa moral na bino po to que ne perdre ba vrai combattant tozaki na bango ngala ebi bango na kimoyibité eloko moko te na ebi bango etake basala ba clip na bango ba musicien na bango mes attentes ya likambo mukie futa biso 6000 francs to komi na destination te zwa 5000 francs pour 1000 francs to futa pe to koma na destination aussi 5000 francs ah na kati maloba te likambo ngo ezaki yo zana histoire frère ozana histoire esali ke ba kufa ngana zana histoire oui bon avant to koma wana oyebi bandeko wana ba ko yape ana terrain politique est-ce que ba vraiment bataille de pes bandeko wana bazali monde tozali awa to ba structure ebele ba musu ba yaka baza ba parlementaire debout ba musu baza ba force du progrès ba musu baza ba garder du temple mutuna mutu musu baza na ka récupérateur politique mona sepelaka na eloko ngo mais façon au côté là aye baraté mais au moneka na terrain au mone pe makanisa malamu osani au pesa voilà ce que ça va que biso nesto yeba que to biso so ba combattre bande ko sika moko bande au mone bango un secteur politique baza ba mibité bon siko histoire o esali ke ba ko matina liwa bongo imemi ba ona liwa histoire wana ezake baza ko kende la destination presque ba okende et c'est la fois futa 6000 francs de ba okenda moto mais ba komi na destination te bon c'est de non comme si biso te azwa 5000 francs eza na mutu musu ya moto aye kutupa katalika mwana mais amoni bonga mes attentes atiki bonga ke ole ya zipe na 5000 francs ake ko benga bandeko na alobi kio na ziba masa oyo bayibaka ba moto bataide pes bayibaka ba moto balongwe mbamo baye wana pe mbangu sanke batuna likambo ne bayebi dake muluba bataide pes ai attaque bani to perdre bandeko batumi bango moto
conseil nyoko pesa na bandeko bazo sama mabo conseil na opesa bandeko na biso ezake tokosongisa mabe na mabe te basonga bato bon ntango ba tokosongisa mabe na mabe te mabe ni bino bosalaki po ba komozongisa ngo te bango nde basali mabe so biso tokosongisa mabe te ok yango tobiki basonga bato mukongo muluba ngala muchoko biso nyonso ba congolais biso nyonso bana Congo biso nyonso tata moko Félix Tshisekedi biso nyonso mama moko Congo esili 1 point. Merci beaucoup papa bongo lobaki kombo peta bon nga kombo na nga benga mina kombo ya Papi Mayamba jusqu'aux dans la structure nga za élément ya force du progrès. Merci beaucoup bandi bino moko bozali komona ba élément ba combattant ba structure nyonso bazali awa ba gardien du temple force du progrès bazali baza toujours na regret po ba lobi bande ko wana bazalaki toujours na terrain politique ba banaki ko ya ba banaki ko apporter pe moi ba connaissance mususu sur ba makambo ya politique mais ba regretter kaka po ba kosel bango makambo ke baza mi ba moto alors que ba kende ba tournage na bango histoire en eza vraiment que ba kenda ki ba tournage na bango na nzela ya ko kende ba tournage ba okana ki na muta moto ke ba fouter 6000 francs mais ba komi muta moto a comme si ba on a destination te a comme si ba on a destination te bende ba essayer que bon to peso 5000 francs comme ça 1000 francs tikali to luka moto mususu e koki ko comme ça biso na destination ne be ni ba échange de paroles de mutu wana ki ko benga baninga mususu ya groupe na ye ou abenga ba groupe ya bana mura na ba Congo abengi bango a pesi faux message que na zana mutu oyo ba menacer ngai balinga botelanga moto baza mapasa bango ne bayiba biso wa moto baza batailler des pes no monaki maswana yaki comme mas réfléchissaka te yembala moko bandi batie bango bapine batumbi bango na yango tokitaki apoto ka bandi comme ça histoire vraiment ya solo ya ngwana bo solo avec Marie-Ave Saint-Johan chaîne abino ya solo le bino ba vérité mais ba combattant bazebele tokoyoka moko na moko regret na ye par rapport ya liwa bandi kona biso. Bonjour papa. Oui, bonjour ndeko journaliste. Comment on a ni papa? Comment on a monsieur Martin? Monsieur Martin dans la structure ni na IDPS. Monsieur Martin ma sans force du progrès, discipline et salama. Discipline et salama. Bon, regret na wezani ni grand combattant par rapport ya makambwana ou salami ya bandi comment passe? Makambwana ou salami na nzela ya ba Congo kuna pona bande kona biso ya ba mapasa eza pasi mingi eza kosala biso bien te po makambo oyo eza kosenga tozala bomoko po to développer mboka na biso po mboka ekende liboso ezosenga tozala biso nanu batu tozala bomoko na kotumbana pona makambo ya politique eza vraiment pasi mingi eza kosala pe soni pona bandeko na biso ya kote wana po bayebi eloko baza kosala te pona ngai naza kosenga bango soki ba continuer bongo ekozala pasi mingi pona chef de l'état sengi changement de mentalité eza biloko bango bazosala te soki problème ezali likambo ezali okena aki les droits au saisir justice ndenge chef de l'état alingi po justice bazongiseli yango bamagistrat bakumba justice donc état de droit il faut et ça la moussala et non yomoko peuple un individu un soi-disant au se faire justice aux umutu otumbiye pona makamuna yo bon eza pasi makasi pona batu wana o baza ko zombongo pona ko servir batu mususu na ba intention mabe c'est bon eza pasi mingi. Merci beaucoup. Nabandi na sima na biso tozali na bakolo misusu so bakolo ba quelque chose papa biso roloba. Moi les kamoko ndeko intervenir moi les kamoko. Ouais. Eloko ngana koloba malgré ça la passe mais tozo zela justice et ça la musala na ngo. Eloko ngana ko senga malgré to regretter mais to suka na ko regretter te. Justice et ça la musala na ngo. Et na ko senga likambwana bazongo à la légèreté o basi bakangi ba suspect wana ba juger bango kuna te ba matsa bango koto photo e ba nana za sima makambwana parce que makambwana eko sale masusu na mboko oyo ka boete et to boy makambo ya keto commission d'enquête na Congo esuka kaka dossier elali to ligne yango te il faut bango babima tango bakozwa sanction na bango ekote ya bato mususu eloko na kosenga yango wana.
Merci beaucoup. Bandeko balandi fidèle internaute. Il y a Saint John Marie-Ave, binomo bozali kolanda, pe bozali komona, pe boyo ki ba vie na ba opinion, ya ba combattant, ya ba peuple concernant makambo ya crime ou elekana ki na ba Congo ya bandeko na biso bazali ko benga bango ba Ju Black. Ba P-Square boyo ki nde batu bazali kolela nde batu bazali ko regretter concernant ba makambo wana pe ba pesi ba vie na ba opinion na bango bandeko misusu balobi bazo senga na justice esala musala na bango bao bakanga ki deja ba sambisa bango na ndenge longo bani bazwa mbano ya mibeko na ndenge longo bani esuka kaka na nzela te au commission d'enquête te balingi nde vraiment justice esala musala yango. Merci na bandi tokomi na suka émission na biso avec Christian Dikebela, serviteur du peuple ndeko na bino amemela bino ba information sur na pesi mbote na équipe mobimba na pesi mbote na Yann Yungu na pesi mbote na René Abiri na Mariam na Yemoko Yeme maman na biso Anaster na pesi mbote na Nadia Lusamba na pesi mbote na Sephora Iwanza ma femme bambote na bino bonne journée bon dimanche nzambe azala na bino. Merci beaucoup.